je promets aujourd'hui, moi, les candidats des fonctionnaires, les candidats des enseignants, à améliorer l'image du fonctionnaire qui se promenait avec le sachet, on ne sait jamais, en poche. Je connais très bien le problème du fonctionnaire que Kabila, que n'importe qui au Congo. Si moi aujourd'hui je descendais un peu de campagne médiatique avant que je descende, vous aurez la preuve que je suis très populaire à Kinshasa. Très. Je m'arrête là et ce qui vous en a mis tout notre chose. Rwandais et services de sécurité dans le composé rwandais. Ceux qui n'ont qu'à retrouver Meli Melo, d'abord, nous le faisons partie. C'est une précaution à prendre par qui que ce soit Eli, que ce soit Zambwana qui devient président ou Papi Soukidi qui devient président. Une force armée nationale, les loyaux, les alliés vraiment nationaux étaient au Yébi, d'après les informations à notre possession. D'abord, ndenge na yebeli na force armée ya États-Unis. Professeur Nangaye azali ancien un officier ya marine. C'est 10 000 soldats dans un corps
qui doivent être à la tête, il doit y avoir un général pour 10 000 soldats. Na Congo le loyo, pour nos forces armées congolaises, ce qui n'a police paix. Les deux, dans l'ensemble, c'est 104 généraux. 104 généraux, ce qui tokeyi na ndenge na uti koloba. Normalement, il devait y avoir na Congo au moins 104 fois 10 000, c'est-à-dire au moins 1 400 000 soldats pour que tous les 104 généraux. Mobutu, quand il partait, je ne sais pas combien de généraux il y en avait, mais ce n'était pas autant qu'on en a aujourd'hui. En moins de 10 ans, 104 généraux. Est-ce que chaque général, Azali, Namutu, il y a 10 000 soldats? Question, réponse, Binomogo Bopes. Deuxièmement, de ces 104 généraux, 49 uniquement pour la province, il y a Katanga. Nous avons 11 provinces à l'état actuel. 18 Barwandais. 49 plus 18, ça vous fait 67 qui représente cette fraction-là. Et quelques 33 pour le reste, Yamboka, pour les 11 provinces. Croyez-vous que ce déséquilibre fait à dessein, ezali ko salisa mboka ou ezali ko bebisa mboka? La première, c'est pourquoi nous disons, on ne doit pas aller vite en besogne, en masquant ce qui est mauvais. Un abcès, panari, disons, moi je suis Moussoukou de Fèche, Mukongo, Sikama, tango ezali ko sala pasi na musapi, esengeli liboso ko bimisa to fina nyonso, après nde wotie solution d'aquin et eboma ba microbe pour que musapi na yo etikala na linzaka ndenge ozali komona yango sikoyo. Mais ce qui olobi que ou bien mutu mususu oyo azali koyoka pasi ndenge yo ozali koyoka yo mukolo musapi ndenge ozali koyoka pasi ya tofina wana mutu mususu akoki koyebisa yo te ke oh ça va tia kaka kisi likolo ekobika lokuta okoya konwenga musapi ekoya kotikala lokola songe ya biki ekozala lisusu musapi ya kolakisa na miso ya bato te. Alors yango wana pour dynamique et opposition tolobi en tobandana conférence sur les abus de droits de l'homme et organisation des élections le mois de mars. À partir de là, il y a un pouvoir de transition avec des hommes intègres, avec des hommes qui ne sont pas à la mangeoire Yakabila, qui n'étaient pas à la mangeoire il y a Mobutu. Comme cela, nous préparons la conférence de vérité et réconciliation. Oye ko bimisa ba secret nyonso tango ekomaki na tango ya ba secret ko bimisa ba secret ya ba bien malaki et ba crime na conférence nationale souveraine bakangaki conférence. Alors ceux qui totier un gouvernement qui prépare ça très bien pour que la vérité te koki mayangote. Quand vous évitez la vérité va vous rattraper et vous ramener à la case de départ. Ezali kozongi kopé sa réponse na oyo tuna ki mutuna ya liboso ya mutu asala crime attitude na yo kozala ndengeni. C'est pourquoi je voudrais au lieu que ezala Eli à répondre à la question wana, Eli montre que tozala elongo tosangana sima oyo ya kobengi sa conférence sur les abus des droits de l'homme et organisation des élections au pays. Tobanda par wana, ce qui tobandi par wana,
toqué une conférence, il y a vérité et pouvoir de transition dirigé par des hommes intègres comme Eli Azali Kolobelabino. Parce que ngai nazali komona ke ezali mission ya Nzambe ya kotia justice na mboka wana. Et après 2-3 ans to sali recensement ya kitoko na niveau ya est kuna pona koyeba qui est congolais, qui ne l'est pas, nde to komi na conférence ya vérité et réconciliation. Bisika bana Congo toko sukula maboko. Bisika mwana Congo o ya salaki mbeba ako reconnaître que j'étais égoïste. Natosaki Nzambe te et natosaki bandeko na ngai te, je voulais me servir comme au Moyen-Âge. Et c'est quoi na bimi na Moyen-Âge bolimbi sangai eloko wana na koki ko sala yango te tozongela susu banzela wana te tokene na nzela ya clair. Kuluna esila. Bano bazali ko sala kuluna, ils n'ont pas d'autre moyen de survivre que de se montrer brut comme cela, comme des animaux. Mais ce qui dit tozali ko tika bango basala ndenge balingi pour l'élection tokokoma na sukate. Merci. Voilà na suki wana. Merci na banza bamakamso tusha kuluna na comment justice kolobela wana tanto bakopesa na opportunité okena ko attaquer birono ya misato ya pouvoir judiciaire kuna ndeba makambo kitoko eza ko yande kuna okozola espace pour le moment tozana kolobela bureau na yo comment organiser yango sikoyo na kati ya birono ka executif wana toza un peu ko continuer na sarclage ba makambo ezali très kokoso oyo rôle ya président sagesse na yo tolinto yeba avant to pesa yo ba voix na biso qui est tonto veto yeba un peu ba contrat. Je pense que biso nyonso to yebi ke ba chinois ba koti mingi na Congo. Il n'y a aucun mal pour ça, sinon que toza ko l'actuel gouvernement te mais yo ko tombola ba misala oyo okokuta wana. Il y a aussi ba belge bazaka déjà na ba industrie minière na biso kuna. Il y a aussi des Américains auto yebi soit bazaka soit ba utiko perdre ba contrat kuna to yebite. Il y a trois pouvoirs à mingi na niveau international sur ba contrat ya force ya Congo qui est le pays le plus riche du monde. Ba belge bazawana ba chinois ba koti ba américain bazawana. Tonto yeba MP biloko oyo to yebi ke ngom te bomisa papa Lumumba. Likolo ya pomona ba belge bazali na contrat o ba américain ba lingaki et puis bitumba entre ba belge na ba américain concernant contrat na ba soviétique ba yo kota suna kati Lumumba azaki wana pa pesa passage. Allô? Oui, allons-y papa. Mais excusez-moi cette interruption. OK, voilà. Tu as comment papa Lumumba américain ko kota ba soviétique na kati et puis mampinga ekotaki désordre ekotaki tikino makilana ekota na ligne wana likolo ya ba biloko ya international ke ba kuna biloko wana yope ozako ya ba américain ba yebike irani meza na Congo ba lingi ko perdre la moté Col Trump to yebete komi ko pesa na monde mikolo eza wapi na Congo kaka ba kuive ba nini biloko tuto yebi yango yo na tango ko vana na kiti executif ba contrat sika ba koya batu bazali tamba ko mono bani ko ya ba wana ko pesa yo pe ba na campagne na yo ba ko influencer mais mon pambe au pesi na gauche oko récupérer la droite wana to yebi na biso on ne peut pas te condamner pour ça. Aucun président sera condamné parce que ba siponda qui est na XY que compagnie ba américain to ba chinois bongo ta ko na pouvoir bongo atika compagnie wana na sima. Mais question ezali ndako za kokota eza pe vide te eza ndako sikate eza ndako kala ça existe déjà ba belge baza déjà wana yo papa président Mundende comment oza na plan ni oza na motango yo kozwa pouvoir exécutif na kota ba contrat ba billions de dollars ici on parle comment yo oko balancer pour sokola d'abord nettoyage oya mascarade eza koleka oyo manque de visibilité ya ba contrat signé parce que chaque fois qu'un président quitte président sikaza koya ako casser ba contrat kala pozo ba contrat sika ako renouveler ba contrat kala ba continue pas koyokana désordre oyo to et pesi que Congo le pays le plus pauvre na mokili oyo mais pourtant c'est le pays le plus riche. Comment yo ya kosokola salité oyo pour biso to comprendre biso que vraiment nous avons un candidat à la pointe. À vous l'antenne. Merci.